Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Nazali sengo makasi ya présenter bino magazine na KNB News ya mokolo na lelo kubozali belé na monde entier. Obolingaka Kinshasa na biso pona kopesa bino ba information ya République démocratique du Congo mobimba surtout mingi ya ville ya Kinshasa. Nazali sengo tango la tombeli bino bolandi malamu. Première plénière ya Assemblée nationale après ba élection le 20 décembre. Ba militant na ba policier bitumba pona kaka kokota na hémicycle kotanda ndenge nini makambo ezali koleka kote mususu ba wolola Vital Kamerhe oyo wapi ba détail na reportage oyo. Kinshasa, pardon badi bakinois ba se comportaka pe boyete. Session extraordinaire kuna na palais du peuple oyo et salemaki mokolo ya lundi 29 janvier 2024 pona mbala liboso ba eli nationaux ya législatif oyo 2024 kino 2028 ba kutanaki wana mokolo ya lundi kasi population ba membre tope ba partisans ya ba parti politique tope ba o ba accompagnaki ba député bango ba seme des ordres makasi bino moko botala ndenge nini ba azali ko welela po esengeli ba kota kaka na kati ya hémicycle ba kende ko assister na cérémonie oyo esalemaki kasi boye ezali malamu te bino moko bozali komona population oyo bazali kotindika porte policier pe koto oyo azali kotindika porte nyonso wana nini kaka po bakota po moto na ye akoti mbala liboso na parlement ezali pasi pe mawa kutu kotala boye ba misusu na ebandeli pongi oyo wapi ezali soni pe mawa moto ya boye nde aye kolobela population to pe aye kaka tourisme azelaka salaire na fin du mois koka moins kote mosusu na kati ya salle tango babeleli kaka kombo ya Vital Kamerhe bino moko boyoka population ndenge aololi ye Monsieur Kamerhe lwaka ningini Vital musala oyo bazali kowelela pona koya kokota awa yango oyo tala ndenge baololi Vital Kamerhe pona ndenge babengi na tina ya regroupement na ye oyo auti ko créer kaka mikolo oyo après prestation ya serment ya chef de l'état population ezalaka boyete na comportement oyo ezali tellement bizarre tala soni papa ya bato a se justifier pourquoi a créé regroupement oyo azali na ye contre te azali pe na souci te ya kozala premier ministre po wana pouvoir discrétionnel ya chef de l'état ye moko ayebi nani akopesa ye poste ya premier ministre pour la kokamba gouvernement. Augustin Ayimba oyo azali éducateur spécialisé depuis 6 à Telemeli batu oyo bazali kowelela to pe bazali kotia chef de l'état pression na tina ya kokabolaka bango ba ministère. Augustin Ayimba olobi nini? Augustin Ayimba, éducateur spécialisé à Yekoli na mikili ya poto expérimenté na Suisse. Moi na ya République démocratique du Congo oyo actualité ya RDC ezali ko concerné au plus haut point pambate azali ko faire partie na diaspora oyo ya crème de crème oyo ya mayele oyo bapesaka mayele na RDC pour bonga à revenir sur ma sujet actualité, c'est-à-dire n'ayez plus de 70% de la population va perdre confiance na tata mokonzi Ezaïe à reconstruction confiance wana selon Augustin Ayimba et sengeli papa mokonzi a qui pende makambu ya social ba défi ya guerre ezali ba défi mususu ezali kasi eloko ekamusi Augustin Ayimba batu oyo bazali assoiffé à pouvoir balingi babanda ko exercer pression et pas ya mokonzi mboka. Voilà, en plein hiver en Suisse, Augustin Ayimba. Là où ça va être intervention dans la télé parce que nous avons quand même un peu surpris. Après l'élection au Congo, au peuple a voté qui fatigue, au peuple a voté qui parce que le peuple a osé la terrain social. Baisse des chômage des jeunes, résurrection à fondation, maman c'est ce que nous avons fait, couture, peinture, babisala maboko, bana basi pas la place à libota botati, et puis Congo est à 100% terre arabe, il n'y a que 10% qui est utilisé. Comment on peut faire ça? Et puis, on a un président, on a Kagame, chaque fois qu'on a ce discours dans le Kanaé,
Et c'est là qu'on s'arrête. Mais curieusement, le cas social et bima. Donc, il y a un planning, il y a un plan, l'État de sa côté social. Donc, la plateforme à ce qui est fini. Les politiques ont les devants sur le social. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Oui, vraiment que social, Fatia a marqué 5 ans où la victoire sociale. Tout va que non, chômage qui tient à la jeune. Tout va que non, fuite à la jeune à l'étranger diminué. Tout va que là, il a un comme un Congo pour s'acanater, le ministre de l'Agriculture à sa compétence. Tout coûte ça social na Congo. Mais tout le monde a une nouvelle fracassante, une nouvelle plateforme politique, un positionnement politique, on se projette dans l'avenir alors que le peuple vous a voté pour les sociales. Baisse ya Kikuluna, baisse la natalité explosive, et jeune par ignorance, il y a un manque de pilule, encadrement des soutiens, il faut c'est ça, la fondation des zones. Et puis, na est kuna makambo ya biro fo sila yebi na biso kota Uganda kota Rwanda comme ça sur le rôle à la place terrain ma osakana faut que ça s'arrête. Le peuple vous attend sur ce terrain là, pas de positionnement politique, pas d'ambition politique de conseiller la benda balar pour préparer l'élection sous alors que le peuple attend sur le terrain social. Alors tu vas tirer ce parti sonner d'alarme 5 ans na yo pour marquer histoire ou pas. Il est temps maintenant de recadrer. Nous avons dit que nous avons dans votre souka social. Peuple a après 5 ans au Congo, tout le monde interroulé les bilanga partout. Massango, Madesu, Luba, pêche, mi-saison, Nenezalaka. Dollar et Kiti. Le peuple vous attend sur ces terrains-là, pas sur les terrains des politiciens. Ils sont déjà assez déçus. Alors, le peuple a voté massivement, presque 80%. Par exemple, c'est l'action sur les sociales. Pas une nouvelle fracassante, parti politique à Sika, mais sur les sociales. Baisse le chômage des jeunes. Il y a partout dans le Congo, parce que félicité à Kanda, partout. Et puis, est facile là. Ougandais, Rwandais, on a encore. Comment que on va Inchiago, mais surtout tout commander facile là. Le peuple de ce terrain-là, il y a une intervention à prédicateur spécialisé au ministère de la Suisse. Maintenant, c'est une intervention à la télévision. Merci beaucoup. God bless RTC Congo. Merci. Batu ya boyende Congo ezali na bango bosenga papa mokonzi ekolo mwana mboka Augustin Ayimba abetaka sonnette d'alarme matin midi soir pour l'éducation ya ba jeune pour encadrer bakuluna pe pour kosala ba centre ya solo awa na République démocratique du Congo pour tete se développer kitoko ezali makambo ayekoli na balabala to na kotala batute kasi ezali expérience oyo asali ya plus de 30 ans na mikili ya poto n'importe quel poto te kasi na Suisse mayele wana alingi acha yango na République démocratique du Congo. Papa Augustin Ayimba kolemba te mokonzi ya mboka azali kotala toyebiki ya kosala. Beltesco azali mosungi ya population nyonso tu po santé la bango ezala kitoko. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona mabota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa supu ya baangelu. Beltesco a éliminé une fois de plus comme au Messano. Qualité à produit qui tourne babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminer une fois de plus mayonnaise ya 1 litre na ba ngo mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, mama, elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyokwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Congo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours goût ya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na goût ya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakalinga kitoko mayonnaise mayo
anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koki kozanga te. Beltexco asalaka maseki te. Beltexco mokonzi ya baproduit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec impact na idéologie. Kinshasa mobimba ekomi kaka mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi ekeyo. Oui. Lelo bakundaka kaka batu na cimetière ya Gombe ezali kokamwisa pe kote mususu Jantini Ngobila ateki na ye parking ya cimetière ya Gombe. Nani ateki cimetière ya Gombe makambu to bandeko boya depuis époque ya papa Cessé tina ba nyonso bakotaki pona kosala prédation ya biloko ya l'état pe mokolo ya lelo Kinshasa ezali kokende kaka na kose dégrader nzoka nde makambu ya soni ezali ko continuer kosala mae. Nani ateki cimetière ya Gombe alors que André Kimbuta na époque azalaki gouverneur ya ville province ya Kinshasa bakangaka cimetière oyo peti mokolo ya lelo nanu ba désaffecta yango te kasi cimetière ya Gombe e continue kaka kokunda bibembe moko likolo ya mosusu na système ya chaboye c'est-à-dire mutu basi bakundaki kala bayeba matiki kaka batie kavo mususu likolo bakundi mutu mususu ezali makambu ya soni bayebisi biso te autorisation bazwaka na hôtel de ville pe ba oyo basalaka awa na cimetière bazali na eloko ya kosala te bokanisi esili tete Ngobila ayoki bongo asepeli te libanda ya cimetière esika parking ezalaka Ngobila atekeli yango bagreke makambu ya soni kokamwa esika oyo boyebi yango balamu na tangu ya matanga ya Etienne Tshisekedi balingaka bakunda ye awa kasi Ngobila atekeli yango bagreke ezali libanda ya cimetière kasi batekeli bango po bayaka kokunda batu na bango. Kinshasa yango toyaki yango yo Kinshasa yango tolelaka butu moi ebonga tala makambu tozali kokutana nango pasi pe mawa liboso ya cimetière bateki bakonzi oyo tokanisaki le peuple d'abord ekosala eloko nzoka nde esali eloko te réseau ya batu ya mafia batondi na Kinshasa awa bitekateka bali komona espace vert te. Papa Ngobila awa esi etekami toloba kaka Fachi Beto to batu ya Kabila bazali ko continue ko chabakal Santu Thomas buka mona buka kwikila oyo azali na Kinshasa tokoyeba ndenge dossier yo kosuka keyo. Réjouissance ya population ya RDC na ba pays mususu ya Afrique après victoire ya RDC esengeli interpeller population congolaise. Victoire ya ba léopard ya RDC face ya ba pharaon ya Égypte et sali que Afrique noire nyonso ezala na ébullition non seulement bato ya Kinshasa ba fetaki pamba te match yango bandaki dimanche ti tokotaki lundi mais eloko marqué biso makasi bandeko na biso ya Brazzaville oyo basengelaki kosurveiller fleuve bango pe bakoti na esengo ya kosepela victoire ya ba léopard. Lobela vraiment félicitations na RDC ballon eboli match yaki mo makasi match yaki vraiment makasi yaki match bandi dimanche et si le lundi donc wana tout et jour na garde na ebeka isa ya suka lelo mais ça continue quoi lelo vraiment on a butu donc compliqué kosepela koyemba kobina ekeye zongi à travers la République awa tozali komona même ma communauté congolaise ezalaka na Angola na Belgique na Chypre pe mikili nyonso ya ndenge na ndenge esika bakongolais bazalaka feti ya kosakana te kasi ya kokamo makasi na ba-ivoirien oyo babandeki kotala match ya léopard nzoka babandeki kokumisa na bango léopard
Égypte bapoli balongwe mantanga na meso pasi pe mawa yoka ambiance oyo ezalaki na butu wana tina tongo. Nous sommes là, Kikwita. Ouais, Kikwita. Peleli Oyo est interpellé d'abord par joueur et Léopard Oyo bazali na charge. Il y a une unité non seulement nationale mais na voisin na biso kasi esengeli ba maintenir kaka rythme Oyo pour tango tokokuta na Guinée na quart de finale bazwa makambo na bango. Léopard fimbu na fimbu ezali ko continuer na ndenga mukete tokobeta bango toro toro. Rata awanaka NB TikTok ya mokona lelo yango topesi. Oloba nanga? Na oloba na. Tuna zaika communication.
boyo moni présence à moi mobile. Bon, non, je parle au téléphone, faut la carte pour la présence là. Mais ça simple, kita muke. Oh. Moi soin pour ça va baluti. Et puis na kokailo ko na te na approcher moi suivi pour position na ngate mais olingo chonge so na betio. Po ebika na suka na senga. Par rapport à quoi? Ngaza la bongo. Ngaso na kokanisa te po moi soit kitoko na yelo babe na la lenge lo tondeni te. Le quoi n'est déjà na batelo na banda na obeta. Ngaza la bongo. Non bien, on a non. Na d'accord. Garçon mon déjà tchana fini quand vivre na yo. On dima, oboya, on la prépare kande dans sa na yo. Oh, si je comprends très bien. Oh lingama. Ah. Bon lingama. Non lingo combien de fois? Et tu la yondo lingama, na lingo déjà. Ah bon? Ah oui. Oh yo remarqué sur les que un jeune garçon na tambote no piote. Merci pour vos ala kebele ya kolanda édition ya KNB News ya moko na lelo na zaki na sengo makasi ya ko présenter bino yango avec impact na idéologie pour vos ala ebele na monde te bolingaka magazine Kinshasa na biso ngai na bino to mona ni bongo mikolo oyo ezali koya magazine na biso magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino